ça l'analyse de monsieur l'autre sur le bela makambu ya Grâce Tembo. Tant la vie de Grâce Tembo belé boseki. Ni sous l'équipe à Grâce Tembo et Kirindika et Panzani. Papa Brian Panzu azukomi bilinga linga Panzi et Kirindika. Koto alingi Karine Odia. Koto alingi nani. Il paraîtrait que Ndaku Oyo Yvette Kalombo zo foutela papa Ibrahim Panzu mutu azweli. Mariage de rêve. Imuzinde zalaki mutuka obasalela libala. Mariage ningisa toile. Ti lelo rando esila raté. Kirinzika wana ba vivre andeni. E kirinzika ba vivre andeni. Ba vivra kana mondi ya obisoto vivra kate. Bango ba vivra ba kota ni sape tongo na boîte de nuit. Ba kota ni sa tongo pe na kati ya bar. Ba kota ni sape tongo bien cigarette. Tubakata ba mayo kapa. Panzouana yelelo ayebani po akendaki côté à Grâce. Eza soni. Allez-y comprendre. Vete ce qui lelo rende kotana rando makasi kota yena Karine Mokonzi. Eza po Yvette akendaka na mariage ya Grâce Tembo. Ya Grâce Tembo. Yvette soki abimina Panzo. C'est que soki ba na sida ba olanda na lokwa singa mate. Ebele. Yo mobali olingi camarade ya mwasi na yo. Osuki wana te. Oke kolinga mobali ya camarade ya mwasi na yo. Ta degré. À la degré. Pardon. Makambo ma j'ai dit na ozo ngo na ba. Na ebite ozana sexe ni. Yo moko joua ka mobali yo moko pe joua ka mwasi. Double trophée, double brassard. Yo moko za olala kana mwasi olala ka pe na mobali. C'est que makambo aleki tu eza solo. O me yango. Bona ba entreprise na Congo po longola batu na pasi. Yango alingi avant entreprise wane bota makolo. Il faut yena na sala kombo. Nazo mitu una. Panzu na Congo alingi sala nini? Panzu na Congo alingia seme nini? Panzu na YouTube alingia chika nini? Non. Libala ya panzu ezaki libala te. Oui, tout le monde a makambo ezaki libala te. Poto ba mingi te, libala ya panzu ezaki libala te. Ezaki eloko moko basala ki muziki. Bonjour chers internet, vous qui nous suivez partout à travers notre chaîne en direct JKTV News. Aurélie Vango, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazon de la presse congolaise de Bumisana Kobe Ngangai, reçoit pour vous aujourd'hui na kati ya émission na biso Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango lelo nazana yemoko la patronne na Jika. Moi c'est atika pembe na défaut. O poème kendi mona suka lobaka na ngai. Ya yeza ya chokote. Toko lobela nini to sa analyse na biso to lobela makambu ya Grâce Tembo. Tant la vie de Grâce Tembo belé boseki. Nini sous l'équipe à Grâce Tembo et Kirindika et Panzani. Papa Brian Panzu azukomi bilinga linga Panzi et Kirindika. Koto alingi Karine Odia. Koto alingi nani. Il paraîtrait que Ndaku Oyo Yvette Kalombo zo foutela papa Ibrahim Panzu mutu azweli. To redécouvrir la vérité wana ensemble na yemoko la patronne na Jika. Avant la PC maloba la PC mbote nanu na notre papa Joseph Magloire, Joël Noël na obisika ozali. Papa David Kabuya na kati ya Canada na Ontario. Ba Joël Noël na obisika ozali. Sans plus tarder, maman Judith Kalanga, la patronne, bonjour. Bonjour Aurélie Vango, maman la maman des garçons. Vraiment donc topesi ba joyeux Noël. Merci beaucoup. Parce que Kalaté ba Noël les ali topesi joyeux Noël na papa Joseph Magloire na kati Allemagne. Papa topesi ba joyeux Noël na yo moko ya ba manager ya JKTV News topesi pe ba joyeux Noël na papa Marcos na Katia France, joyeux Noël na Ige Ayoga na Katia France, ba oyo ba soutenara pe Jika na Katia ba conseil bande konangai balobaka Jika sava Jika mikolo sava en tout cas ndeko nanga mobali Iga Ayoga na Katia France lo sakope longonya na yo pe ba joyeux Noël na libota na ngai mobimba na pesi bino ba joyeux Noël ma chérie. Biro mobimba ya JKTV News. Pour mon abisoto fanda boye nazo mona Fabrice Mande joyeux Noël oya sala kete bon mon abiso na image d'or en tout cas to PC joyeux Noël. Ingénieur Mwamba Isa Mwamba ya ba Mwamba bakisela ye Mwamba parce que za kombo papa na ngai nouveau riche mutazo sakana na image na JKTV News lokola ba G
ingénieur joyeux Noël et panayo et puis et panayo pe joyeux Noël. Merci beaucoup maman chérie, la joie est partagée. Merci. Maman Judith Kala nganga la benga kayo izina makanisi. Voilà c'est là relevant oyo boya ngo sai mokinunga kotianga te la benga kayo izina makanisi moi suis alobaka bien mais ya buzo baté. Maman Judith Kala nganga lisolo eli biso susu na toile awa lisolo ya Grâce Tembo. Kaka Grâce Tembo na Grâce Tembo. Ekiri ndike panzani. Papa Ibrahim abomi ekiri ndika. Pona oli solo ngomoni ngondeni. Ah! Kande na lobaki lobi na plateau ya mama Saratola likambo ya Grâce Tembo eza soni pona biso basi. Vraiment, ça il faut le dire. Eza soni pona biso basi. Parce que na moni lokola kombo ya libala to komozo ngo lokwa jeu de lumière. Jeu de lumière ceux qui na branché courait qui est katani. Ceux qui peine à lingi na ye na débranché et katani. Donc libala to comme ozongolo quoi jet de lumière. Et ça son valeur na libala. Comme ça nga somo salinga nzoto malili na zangi maloba koloba pona likambo ya Grâce Tembo na Braham Panzu. Papa Braham nanu na simbiete na za côté à Grâce. Grâce à sa fille o balobaka ba fille publique. Pona pesa moi lumière fille publique ezandumbate. Merci. Fille publique ezali yonanga. Mutu nyonso yo, mutu azana États-Unis ayebi yo tatala kayo de joza fille publique. Vraiment. Mutu azana Canada, azana Chine, à travers YouTube atala kayo déjà oza image publique. Do ba yebi yo. Ezana mutu mususu kaka ayebi jikate malanda kaye. À partir ba commentaire abina sepela kaneto na sepela kanayete. Do ezalo kwa ba Grâce Tembo. Tango Braham ayaki ko bala soki eza libala soki eza ki arrangement pour combo na epo yebana pour Braham aza starté Braham ayebanité to yebite so aza commissionnaire to yebite so kaza chayer to yebi identité na yete muto a star eza Grâce parce que to kobo yango te muto aza youtubeuse eza Grâce na ekirindika mais Braham ayebanité ayelote donc to surtout kana biso kaka mobali moko boye na kombo ya Panzu ayeko bala concert na biso ndeko to moni kaka boye mbala moko to mona kaka mbala moko ka boye image ya kanga lopango e umela te to mona image mbala moko ya dot ba tia ba boka kande YouTube ezalaka monde à vitesse esika makambo ebandaka yango wana esika ba image ezalaka parce que Panzu azali ex ya Karine Mokonzi la baronne Ozolanda. Oui, très bien, maman. Azali ex ya Karine Mokonzi. Donc cela veut dire que na mémoire pe na image Panzu ayela kibiso eza otozo mona lelo te Panzu azali oyo Karine detaya. Panzu azali o Karine la kisa biso. O ekota rando ya ba Yvette Tilelo. Panzu ayelo côté. Tozo le belana nous Grâce. So sala ba G. So sala ba blague. So sala ba buzoba. So ça là n'importe quoi. Ça là on a ba façon mususu na libala te attention. Surtout ça hein. Na libala te attention grâce aux ana no amuke. Parce que pour nebiso ni toza botoza tozana tozona jeune ba 30, ba 30 quelque. Tozanan. Mutu soka za na 40 zanan. So komi na ba 50 ndo komi jeune maman. Le quoi on a j'ai biso nyonso na ba 30 quelque c'est que toza nan toza penza toza donc je n'imagine pas que grâce à Nassé il y a 30 ans non même pas je ne crois pas atam kete na ndeni je n'imagine pas ceux qui passent à Nassé je n'imagine pas qu'ils ont 25 ans je n'imagine pas qu'ils ont 26 ans non il y a 30 ans na ngote magie donc déjà son âge na ba niveau na biso biso ba benga biso ba maman parce que te bota avant jika bota mwana na liboso na âge à 22 ans asi na respect pour comme maman peut ça la valeur c'est ça na linga ba benga nga maman parce que yango nde sala nga na vimba yango e komisanga munene yango nde soko bengi nga maman moyo pakolanga buzobe bezate voilà c'est ça yango wana mais za soni ce qu'on a zomi tuna Aurélie kabakata ya fête kopikola parrain na marraine na États-Unis koyana bango ta degré kopikola parrain na marraine na États-Unis
kabakata ya mama ya fetu esalema o babenga mariage de rêve. Mariage de rêve. Imuzinde zalaki mutuka o basalela libala. Mariage ningisa toile. Tilelo rando esila raté. Magali le mama zwa sije wana tilelo alobaka ngo kaka. Akomisa Grâce Tembo na Yvette Kalombo ba petit na ye. Likolo ya libala wana po ba monisa ka Karine passe. Aujourd'hui où nous sommes nous? Nous sommes nous maintenant. Libala pesi zoto malili. Donc YouTube et memeli biso fin du monde. En tout cas, YouTube et memeli biso kufwa. YouTube et memeli biso nyonso oyo Bible lobaki tokomo mona ngo na YouTube. YouTube a bimiseli biso buzo ba nyonso e bombana. YouTube a tcheli biso ngo na mesa. Soki lelo bazoloba. Panzo sakane ne kirindika nyonso. Nyonso sans exception. Oui. Et kirindika bazoloba yango. Il parle que moi j'ai dit na mukolo libala religieux na bango abima na fimo ko ekirindika na tanga kombote pona boyo na émission na nga ba preuve ezali ba preuve ezali to mona surtout na TikTok ya loba ku batu bazoloba tokotia ba voice tokotia ba son tokoyokisa batu moura de la presse o ba lobaka porte-parole ya Grâce Tembo muka la confirmer ya Grâce Tembo abimisi alobi trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Comment qu'on s'arrête na batu nyonso tout to kepe to zonga maji dit papa Ibrahim à cause à la nepe mabe mais Kirin dit Brahim plutôt à cause à mabe mais Kirin dit kapé baza mabe maji dit comment yo mosi mobali oyebi keza mutu aza mobali ya mutu na bino mobali ya Kirin na bino aye vers yo ali yo pemba mako sibitima wa accepter au sein ba buzoba siko pona nini mama siko Kirin zika wana ba vivre ndeni Kirin zika ba vivre ndeni ba vivre kana monde ya obiso to vivre kate. Bango ba vivra ba kota ni sapé tongo na boîte de nuit. Ba kota ni sa tongo pe na kati ya bar. Ba kota ni sapé tongo bien cigarette. Chamo tubakata ba mayo kapa. Panzwana yelelo ayebani po akendaki côté à Grâce. Na poto awa na Congo combien de panzu baza? Asangisa mama, asangisa mwana, asangisa leki, asangisa kulutu, asangisa tata mwasi. Combien de panzu? Combien de panses Bazali. Combien de panses Ngana zo kende côté Grâce. Mobala sambo kate. Mai kalambai penela sambwi sakiye. Mai ki wana lelo tête haute. Azaka mai kalambai otoyebi. Rien n'a changé. Mobala rêve ya mibali nyons, ya basi nyons. Moïse Mbi. Hélène bafana sambwi siye na ba forme nyons. Azaka Moïse Mbi otoyebi. Rêve ya mwasi nyons. Bongo yo Grâce, il arrivera un certain moment qui star aussi là. Au moment où Msou Karine a commencé à la lelo, Karine déjà dans 40 quelques. Karine Blom Msou a commencé à la lelo pour convoquer à qui star etika là. Karine a comme il a besoin de repos. Repos ezani ni mobile moko achaye parasoleil. Mobile moko boya finika ye. Mobile moko boya protéger ye. Mobile moko boya bomba ye. Akomi nango. Comme mona comme ko ela ka ba n'importe quoi ba batu moko boye ba ozwaye na valeur te ba ozwaye na tina te ba omone lokoti ozomo abiloko ngo yango zo mona ke ata identité na ye ya li soupenza na tina te vraiment c'est ça donc Grâce avant ça la mariage wana a sala ki yango ezaki mariage internet. Mama ya Grâce wa banda ko sauter na kati ya mutuka nzambe nanga sali nzambe nanga za malamu nzambe nanga za kitoko nzambe nanga za bolingo mama Grâce aza wapi c'est le temps. La fois passée moi j'étais dans le beno que mariage ou ezalo quoi mariage moi ya ba guerre d'esprit dernièrement on a célé non mariage mambo o mobile na ya sala ke webima mambo na mobile ne na ba ki mariage à Grâce Tembo oh c'est comme si ça mariage moi ya ba guerre d'esprit et ça pendant mariage pendant ya mariage o biso to zela mariage té. Voilà maintenant bah fait un mariage yango.
Eza mariage à guerre d'esprit, ezala ki mariage à concurrence, ezala ki mariage à baise. Ah, ezala ki mariage à baise. Un certain moment toko kabwana, toko panzana kana ndenge ya boye toko kene. Donc ezala ki ko mo arrangement moko bosko mutune ezali batu nyonso bofandisa, ba be nyonso bofandisa. Mais ce qu'on a nyonso wana pe. Ye grâce ango pena na lobité. Ba voix sezo bimeza kapanzu. Les choses comme ça jusqu'à là yango wana ye grâce à zo loba non te na makambo ni zo le kaboué. Pour la nini enfant da silence. Et l'on dit ça la silence n'est pas remarqué. Problème sko yango wana. Pense à comme na niveau ba osolana grâce à zo enregistrer yi. Un degré mon bali. Ta femme légitime. Ozo solana et ozo enregistrer sko. Pour la nini fais ça ni. Sko na quel côté à pense on a battu na qualifié côté ni na classé côté ni vraiment na tchela kiti na ye côté ni na memele na position ni na zo ye batté côté ni na ko classé panzo parce que côté nyo sona omona e salanga nzoto malili e pesa ngal sous confiance ya mibalité ozomona panzo na yebiti ponga na finga ati mais panzo pesa nga somo atezala ki je atezala ki nini toko koma na ba niveau boyete Aurélie toko koma na ba niveau boyete mwasi wana panzo ayebaki ki aza mwasi acha mutu bakata eza mwasi oyo babayemba baba chéri baboya tongo etana ayebaki teki ko bala ye moka ayebaki déjà genre mwasi zo kende ko bala ezaki étrange te pona ye ezaki pe étranger eza basi oyo boîte de nuit eza lokola chambre ne ya kolala ayebaki auteli wapi nanu panzongo tolali tolamuki panzu moko boye bakomo chepe na miniature tolali tolamuki tokomo mona pe longi ya mwana mobali moko boye bakomo pamba pe na miniature pa opesa pe ba vie ekoni moko boye loko ka lingana kika na mwasi moko a star abimi pe star e pesa pasi na mawo donc nazo yeba te na likambo ya grâce na loba nini na kene krindika surtout wana ndi place makambo efandi place makambo efandi makasi nde na ekirindika Yvette Kalombo Brian azofuteli ndako et confirmé, moi je dis confirmé. Ndaku penda o Yvette Kalombo azui mikolo yo mutu azueli yango Panzu mutazueli et puis mutazo futela esiko entre guillemets qu'est-ce qui se passe entre Panzu et Yvette Kalombo? Eza son. Allez-y comprendre. Yvette ce qui le rend de kotana rando makasi kota yena Karine Mokonzi. Eza po Yvette akendaka na mariage ya grâce tembo. Ya grâce tembo. Yvette soki abimina Panzu. C'est que ceux qui ba na sida ba olanda na lokwa singama te. Belé. Oh, c'est Panzu na sida penda to. Boni bisande na seki po pa Panzu penda olanda na sida. Bango ba basé belé. Ba oui basé belé magie. Ezala ka te kezali kambo ndenge za kaka ba beze ya YouTube balingi pe mikolo to betela ka ba kombo na bango to yoka to beta boye to solola kasi bango parce que na minute to solola si bango ezala yango ti mais soki eza yango ça fait mal. Karine Odia pa lobi na ngambu na ya zuku to na ba son na ba capture ba message biloko nyonso ma chérie atie yango na émission mo na tala ki dernièrement atie yango alobi Panzu so raza na temba ko sambwisa ko panza ali kutu buzoba ta lobi ba mabe surtout pour na tem pour na grâce ko le ça nga passe nyonso wana ba revenir sur makambo wana na mato ya grâce e ko ma teto ndenge ni ma chérie juste là a lobeloko ezeloko moko ba osala eloko moko ba osala ke non ngamba bes liboso na bando benga bango ba Kardashian RDC me baba Kardashian te parce que Kardashian sala ka soki a sali beza bimisi marque ya $100,000 soki a sali beza bimisi rouge à lèvres moko $1,000 bez na ye me bango siko ba na eloko ti likolo nango ba kombo na bango ezo sambwa likolo nango tamsuza yaki na mobali moko boye ya bien na poto akanisela ka lobi te fio efona fandisa ye fio efona pemisa ye likolo nango moye pa pemisa yo lisusu ezati Ozolanda parce que koloba na ko agir na nyonso to salaka etinda mobali moko bo amusika lobité
Oaza mwasi. Il faut na fandisa ye. Il faut na pemisa ye. Combien de basi bazala ba youtubeuses azui mobile a ici pas question ya YouTube. Belé. Combien de basi abando sala théâtre azui mobile a ici pas question ya théâtre. Moi c'est afandi akufite mobile ndada lobi ngai na boy mwasi nanga azala na monde oyo. Ce qui pense na grâce libala neza ki réellement libala ya solo. Mais il va se faire 4 hémorragies. Ponanga, olena loba trop. Olena ke musika. Na loba kezane loko moko ba obongisa. Oui. Pour surtout silence à grâce tembo de ma Judith. Surtout silence à grâce tembo place les autres. Et puis moi nango silence zakananda kuna été pour moi nango loba ka trop. Sono makambo oya yimo ko concerné azo loba te pour nani. Moi nango loba ka trop. C'est que loko moko boya yana mo subasima moko la sama kambo. Kande na zolo ba kina senango yana loko ba obongisa. Na senango yana pla ba salaki likolo nango ezana likambo ba osala siko ba osakana na image ya YouTube. Ba osakana na image ya ba chroniqueuse na ba chroniqueur. Ndenge toko fanda awa ndenge toko loba ndenge toko agir ndenge toko sala nyonso to betela ba kombo na bango parce que mikolo eloko mususu ezate eza yango ekundi dossier ya Fabregas ekundi dossier eza même Iveta kundami dossier yango na yango Brahim akomi star koleka Weranson koleka fali tozonga bino libala na bino problème anniversaire à moi si na yo problème et le moins sur kuna te eki ko panza na eki indika ka bino finalement ezanini mobali ya solo moi azoloba zokande cadeau basalaki ya mutuka mobali asalaki moi si cadeau ya anniversaire eza moi si pe apesa kimbongo Yesu moi je sais on a bien encore ici na makanti beta no lisolo wana na yo kamona no ba détail na ngoni on ça bon moi sinda sangisa kimbongo po ba pesa. Ba yokana ba mo sambali ba sangisi mbongo sombeli mo simu tuka po imaka mobali mtapesa. Mtapesa kikato. So ko bale so bana. Ozomona niveau. En tout cas vraiment ba minene zoleka. Totiki ba blague na tali caméra peza na bosembo. Bande ko basi tozo sala musala oyo. Toyeba ke toza ba mama. Jeune fille nyonso ya lelo akotika la jeune fille. Soko kotika la jeune fille c'est que Jika lingaki azalaka na image ya mukie azalaka na ngokala. Vraiment. Le colosa destiné elonge banda ko changer chaque jour. Cela veut dire que kozala maman. Cela veut dire que kozala semé qui quelque part. Cela veut dire que kozala mwasi ya mutu moko boy quelque part. Sokola image na yo. YouTube ekoleka. Ba game ya YouTube ekoleka. Biloko nyonso oyo servira un certain moment et koya eloko mususu soki réseaux sociaux mususu koleka YouTube na valeur et koya ekoleka mais vie privée na yo eza sacré vraiment vie privée na yo eza sacré makasi bo batela ata ba vie privée na bino bandeko na ngai ya basi moi mobala sambo ratende ka jika uti koloba moi mobala sambo akate moi mobala tabu ata osali ndenge nini ata ozuye ni o publier na réseaux sociaux c'est pour quelque temps sambo anete moi mobala sambo ba valeur na bino ya kibo moi bo ça makambo na c'est bien bon neti Karine Odia alobi yango achena ba capture et tout un message par rapport à tindela ki bo tia mutu no pandu c'est tout à fait normal mais ensemble on est le roi yo moi moi c'était là faut boye bango bolo baba biloko moko bo tenir compte te amba revenir na ngona ba vie na bino à la longue c'est pas bien bon ça bizale liko ba mama to yebina biso bino bozala bino ba fi bolala na ba boîte de nuit wa yebani bozala bino ba yoka pa e yebani pour me tenter ya bino anete mais quand même na ba conscience na bino bozala na ngo bomite yama pour ba zoba o ezoleka surtout silence ya grâce tembo jusque là silence à grâce tembo ezolobebele makasi makambo ezoleka na vie na ye vie conjugale na ye ezocréer ba dégâts trop mais jusque là aosaka bushine azosalaka bushine azolakisa biso kaka keno yaza supérieur aolakisa biso ke yaza mayele aolakisa biso ke yalobaka français azolakisa biso ke yaza spécial aolakisa biso ndenge yaza danger aolakisa biso za fille de classe aolakisa biso za déjà fille moko azaka déjà na passeport azaka déjà na visa aolakisa biso déjà ke za fille a voyageaka ikoona mais za référence à moi c'était ikoona ko samba
Nicolas nyonso wana ozaleli wana meba ke ozosambwa. Valeur na ya kibo moi c'est ça nango suteke moi ça. Nakoloba penza mingi te nazota la caméra côté mais c'est Panzo. Panzo oza soni ya mibali. Oza soni ya ba jeune papa parce que oza jeune papa. Panzo oza na se ya 40 ans te. Panzo oza déjà na 40 ans. Oza soni ya bana mibali. Comment mobali moko boye ozo s'exprimer kitoko okokoma na baniveau boye yo mobali olingi camarade ya mwasi na yo osuki wana te oke kolinga mobali ya camarade ya mwasi na yo ta degré pardon makambo ma Judith na ozwango na ba na ebite oza na sexe ni yo moko jouaka mobali yo moko pe jouaka mwasi double trophée double brassard yo moko za olala kana mwasi olala pe na mobali c'est que makambo aleki eza ya solo o me yango bona ba revenir makambo ndezo kende toro douter sur makambo aleki tu t'imagines c'est que makambo aleki eza ya douter nango le sous-souté bien que tout le monde n'a pas preuve te sur yango mais makambo quand des autres kozo tourner boye na kuna tante ba ilanga preuve na mamba Panzo na leki tu parce que non on a déjà qu'ils a makambo solo. Ils sont déjà dans ma solo ma chérie, ils ont solo parce que avant la bande côté la Panzo. Avant la bande kolobake non, c'est un homme marié, c'est un homme qui a honoré notre sœur, c'est un homme mais kota la niveau makambo komeli epesi ko banga epesi somo epesi ko lenga epesi nzoto malili mama niveau makambo komeli eza niveau moko ke Panzo na ebité. Nazozwa image ya kala Panzo akoma na niveau ya kobenga na direct moko point intervenir sérieux nazoloba Panzo alingi asala entreprise na Congo po longola batu na pasi yango alingi avant entreprise wane bota makolo il faut yena no sala kombo nazomitu una Panzo na Congo alingi asala nini Panzo na Congo alingi aseme nini Panzo na YouTube alingi achika nini oyo bimina eza na film ko ba utaki Magali Magali Kongolo bafunda ki na parquet pas grâce yo grâce ofunda ki Magali na parquet pourquoi ayibisa ba capture et ba message Panzo ndo tindi la bimisa ba capture ntango abimi prison siko na minute oyo kangisa pe audio kangisa pe audio na minute oyo kangisa pe mura oui Yvette o mobile na confirmer zo na niveau zo na ndako kangisa pe mura parce que on est en ma famille bolamba ka bouillon ensemble mipanzi bozwi mipanzi bosangisi na makoso bochenga ngai na kati bapime belé bière pembeni cigarette opime leki fufua manyoko on est en ma famille kangisa bango pe oui akangisa ngaza ozela kangisa Yvette Kalombo po ye pena ndepanda zo linda alobi azana ba preuve wa sali kuna ba capture. C'est là capture ba message Panzo atinde la kasa là on peut ba capture à tiango na TikTok. Kangisa yepe. Total penza. Signé yango. Kangisa yepe total. Vraiment en tout cas. Et ça me fait mal. Aux hommes na niveau ya soni. Niveau ya pasi na motema obino bokomiseli biso YouTube to yebite to loba nini to sala nini to jije nini to kende wapi. Aya we. Ma fille oyo. Kirindika. YouTube asaleli biso esika oyo. Aya we. O sale émission o kotisi ye pa kotisi le logo. Mais to komisi YouTube na yebite soki na koloba nini ma chérie. Siège à Buzoba. Siège à Buzoba. Siège à Buzoba. Panzo. Zonga mutu. Lokola bokomi balobi ke bazozela aya po bakabwana eza na maboko à l'état déjà ba divorce eza déjà consommé. En tout cas, oui. Vraiment wana moura de la presse mutalobi. Te moura so lobi vraiment les gens Cambodge on doute. Wana za bouche ya nani ya grâce. Bouche ya grâce tembo. Abi divorce eza consommé tozozela tango koya. Na combien de mois libal? Maman 6 mois. En tout cas vraiment Panzo. Monique libale comme j'ai auto balomona na photo comme awa libale kezaki ya contrat salanga star ngana kofuta yo boye. Moi j'ai dit na landio na bokebi on dit loko lobene bandeli. Moi vous avez raison. C'est comme si ezaki loko moko bayokanaki to sala boye
pour na boy pour l'indemnité ma Judith libala ko sala 6 mois et bela bambongo et dépense amena libala o ma Judith o ba mo basala ki paya o ba do baka mariage de rêve o za rêve à moi signon son mo bala ça les mariage ndenge grâce tembo na papa nzwele kaki mais e ko étonner batu dans 6 mois avant nos 6 mois ne ko kalelo ba koma makambo za la déjà combien de makambo eboti na libala o ya grâce tembo tu te vois la point auto komi lelo oui ezalaki eloko bayokanaki vraiment bayokanaki moni mariage à contrat auto yokaka na poto yango elekanaki pa na bango komisanga star salanga na yebana salanga boina sala peut-être ngape kufalia kobwaka kofia kobwaka wera kobwaka kombo na ngape eyebana na kopesa yo autant ezalaki libala contrat ouais et puis ezalaki libala po libala wana panzu alingela Karine Mokonzi et pas ya camarade ya Karine Mokonzi parce que camarade ya Karine Mokonzi wana ba bebana na Karine Mokonzi ka kuna panzo ba bebana kaka to ebite so ba bebana na nini alors fi wana alobi a ko prouver ce que Karine a sala tout ce quoi lingisi panzo et pas ya grâce po ebiki grâce à Melissa Karine Pema a finga ka Karine a telemela kaye vraiment source pe ya team américain ko fungwa mayango wana source ya ba makambo ebele ti lelo ekokosila na te donc ba ivete ba gra ba snani Sarah Tola donc ba te belé ba kota ba makambo wana ezaka kalikolo ya panzu source nango eza wana donc balingaki nde baloba yo Karine wa loko to moni mobalo yo awo bala grâce au sala nyonso wa koka ko sala pana yo ta o sala Karine palo abimisa tia lobi monde mobalo wana bali yo tina ba sous-vêtements epananga omoni biloko na eze pananga omoni biloko boyeze pananga ebimisa ba polémique makambo eza ya lelo te makambo eza ya lelo te makambo ndenge eza boye libala ya grâce ebeta toke 6 mois kutu musika libala ya grâce ebeta esala nde 5 mois en tout cas vraiment moi je dis et le comme ça nga makasi yango wana libala eko matina niveau donc même pas 6 mois moins de 6 mois oui. mais tala makambo de libala ça 10 ans moins de 6 mois ba maman surtout ça 15 ans de mariage ba maman surtout ça 20 ans de mariage ba makambo boye et yate mais dans 5 mois moins de 6 mois tala ba dossier bato combien ba panzania bato combien ba rendre combien côté na dossier libala ya panzo na grâce tempo combien est-il les autres continuer et ce qu'on a ngoli ko na ngoli kirindika pe bien et kirindika ezo panzana na niveau moko ko sakana te parce que ezaka ka benda bi comme on toza boy vérité mususu ezobi oh ba vérité ngo pe ezobi mais zate ke bazo bomba ngo na coulisse ba vérité wana ezobi bazo chango kaka do na ba son na ba capture bazo chango na ba son na ba capture nyonso la biso bo kamata bo chango ba constater ya mamba solo ba constater za mamba solo oh panzo sali est-ce que les autres lesquels pour mon mariage on a mariage moi ya bandenge moko boye na mon mariage religieux tu peux imaginer mariage religieux papa panzo aou avant yana no mariage religieux aou taki déjà ko bima na fima kwa ekirindika aitanga ko zoba na yewana aleboye pour nani ko sakana makasi bongo ko papa donc aou non libala ya panzo ezaki libala te oui tout dans mon makambo ezaki libala te potolo ba mingi te libala ya panzo ezaki libala te ezaki eloko moko basalaki muziki parce que na ndenga libala to boyi te ba mabale panza na amena niveau boyi te ezaki libala te basalaki eloko moko boye ye na panzo parce que eloko wana nde basalaki ke tokobeba na la boye tokokende nango boye tokosala boye mais ce que zeloko wana te c'est que bana eloko moko balingi bafungolela biso entreprise c'est que ngai fona bongisa CV na ngai fona bongisa biloko na ngai nyonso tango kaka entreprise na balingi bafungolela biso chaîne YouTube o lokola ya ba américain ba chaîne YouTube lokola ba américain po tango batu bazokende kuna to baopesa bango ba millions to biloko ya bongo mais en dehors de ça ce que ezalaki kaka libala ya ndenge ya solo eza soni boopesa gu na mibalo babali te babala te boopesa gu na basi oyo babali babala te surtout mwasi oyo ya média
oto bengaka une femme publique au mwasi au mutu nyonso amonaka. Ça veut dire que soko za mwasi public mobali moko boye quelque part asali yo confiance. Acheli yo motema pe alingi apesi yo motema na ye. Zala nanu fidèle. Vraiment, surtout ça. Zala nanu fidèle. Surtout ça, les kamba fidélité. Et puis eloko moko reli pona sukisa. Kibiso ya TV. Eza kibiso ya mwasi azaka toujours limité. Ouais. Mwasi aza na limite. Keba. Kometia na égalité na mobalité. Atozui mobali moko boya lobaka te. Atozui mobali moko boya za yuma. To moni lelo tozo moko boya tozo condamner Brian. Oui. Nana oyeba yo nanga eloko ekala. Parce que ce qu'on l'a dit voice ya liboso ya Brian alobaka ke nazana posa mwaso akotosanga. Nana posa mwaso akoyokelanga. Nana posa mwaso akopesanga mukumba te me yepa ko ya po soutenir nga. Nazana mwaso akozala appui ponanga. Non que pe voice moko ya ba genre wana. Nayoka ki yango aza tout le temps kaka na téléphone, aza dinte ya kozala femme mariée. Alors bien on bébélé. Azo refléter image à moi ça libala te. Na ye moko. Tant on a nazo loba na ye azo respecter nga été ça compte aussi. Ça compte aussi. Attention. Les dames. Les dames. Mutunyo soza na ba erreur. Vraiment. Mutunyo soza na ba défaut. Ouais. Mais tant oza na mobali. Azalaza mukuse. Azalaza mulai. Azalaza munene makasi. Azalaza mukie. Lokolo ndimi ye. Nazo kama bato ba ochola mobali ya Bijou la reine. Ozangi soni. Ah ya oui. Bozangi soni. Mobali wana oyo. Mobali obino bozo chola ye. Ils ont jalousie. Bijou la reine aujourd'hui c'est une femme mariée également. Ata bozala ki kombi bobanda ko chele misu. Désolé pour Nabino. Parce que l'État est bien. Église est bien. Famille bazwimbo. Eza la Bijou d'aller ndami abali mobali wana toza kuna te biso tomoni kande mobali wana zo alliance salade sié. Tomoni kande mobali wana memie na commune. Yaya. To biso basi ya média. Toza na respect vis-à-vis ya mibali walingi biso. Mobala ya kakambala moko teke na lingi na bala yote. Mususu akoya peka na ndenga amitié. Mais souka nango atalité. Moi soit mérité ache yo nandako. Mais souki yo ndenga ngandenga eko souka kana ngai ndunda mabe ngai to kobeta lisolo pona souki sa Aurélie mamulo poza wapi mamulo polobaki eloko nyoso yo simba ke resira akaka mama yako simba eloko po resira. Tango yo ndimaki ba pikola aux États-Unis. Ba mema yo na Congo. O parigné mariage star. Nikolo nango yo moko pe star. Oza marraine. Bokota. Ba para ya panzo ba para ya grâce. Bokota. Soki ezaki libala bokota. Soki ezalaki jet de lumière ekosuka na ko débrancher. Donc ekosuka na ko débrancher. Onga na koloba yango wana pona sujet oyo parce que toko bimisa ba énergie toko bimisa maloba toko bimisa toko loba toko sala nyonso soki ezalaki plan na bango ba souffle likolo nango be estomé zo sala biso passe likolo nango tamsu pe banda tongo toliete likolo nango tamsu tozana ba problème to na Congo ba vie etambola te ba makambo ya bizarre ndeto zolo ba bo samedi za Noël mais ba position yebanité mais to lo belango na place to lo belata makambo ngo mboka etambola te mais to lo bela makambo pona ngo na désolé na kanisi pona likambo dossier grâce ma chérie o nde peza ko lo bela nga peza na lo beli yango parce que grâce à moi mukete on a kofanda na plateau na PC conseil panzo à moi mukete on a kofanda na plateau na PC conseil responsable as mature ayebi panzo balobi a divorcé na basi 5 yokana grâce pepo alingana na panzo alingane na mibali combien wana eza ba passé na bango passé na vie actuelle ezakana na placité mais quand même tant to dimi to ça la vie asika faut quand même te changer pe faut quand même te changer faut pe ba identité na biso changer vraiment onga na koloba yango wana ma chérie pona ngana suki penza wana
na yebité. OK, ma Judith, il y a retour na kutu ezate parce que au lobby déjà nyonso, total si déjà nyonso, mais pour notre mot de la fait parce que au lobby déjà nyonso, moi ba dédicace, ba joyeux Noël, pour te remettre na souka. Kana libota na ngai. Libota na ngabana na ngai Manuela Kitwa, Dosi Kitwa, Rachel Mande, Fabrice Mande, famille na ngai Mobimba, papa Joseph Magloire na kati Allemagne, joyeux Noël na yo papa. Donc nzambalo la batela yo to ebike ba problème esalema pona batu nde tozabo tozola na ba problème tozola mukanango nzambo asimba ka pe assistaka azala toujours likolo na yo ba o nyonso balinga jika na ba o balinga ngati na souhaitele bino ka ba meilleur vie groupe Mobimba tala moninga na pesi bino ba joyeux Noël ko banda na mama Vero Bena mama Rachel Tobi boza ebele bébé Matanda donc papa Molière DM MK Doboze Belé Nadia GB dona pesio ba joyeux Noël boza ebele ba groupe ya ba mama Dedeline mama Trésor mama Kati Momi donc na pesi bino ba bonjour ba joyeux Noël na bino elongo na Yesu Masia on est ensemble yo mutoza na ndako libala simba mobali na yo ata ba défaut na ye encadré yango bomba yango yo mutu pe na nobalité ozana mobali moko quelque part batela ye mobali pe batela mwasi na yo mwasi ya fleur basopela yango mai basopela yango mai po efungwama po ebima na miso ya bato soki ya yo fleur osopela yango mai te jour fleur wana ekozwa mutu moko osopela yango mai obungisa yango désolé ona koloba yango wana joyeux Noël pe na bino nyonso soki Yesu Masia Nazareth azongi te tokutana toujours na basije ya sika tozozongela me Nathalie caméra na lobi bina filé kita succès memo mabe succès memo mabe kita makasi merci. OK ma Judith, merci beaucoup na présence na yo na kati émission na biso to komi na biso na suka bino mo boyo kine ma Judith alobi ya obakisi zate po alobi penza alobi o esengela ki aloba pesi conseil na bande kuna biso ya basi ba oboza na mabala bo batela mabala na bino yo pe oyo ozana mobali na nobali te mama batela mobali na yo respect moi ça da muto apesaka moi ça da muta respect et pas mobali to komi na biso na suka na pesi mbote mingi na ye moko la patron na ajika mo boyo kenenga lobi Judith Kalanga moi ça pembe na ye moko papa na biso Joseph Magloire bambote belé ba joyeux Noël na yo bisika ozali pesi mbote lisusu na papa David Kabuya na kati ya Canada na Cape Town ba joyeux Noël na yo bisika ozali confrère na ngai abi anniversaire na eza le 24 Paulin Mukendi mwana suka Paulin Mukendi mwana suka joyeux anniversaire d'avance na yebi kuna champagne nde champagne komela makuna mettre 150 de gules mettre 150 de gules ba joyeux Noël na bisika ozali à toi mon papa Coco Vango autrement dit il passe à Aurélie Vango à mon oncle chéri Richard Simba joyeux Noël oncle na lobi belete joyeux Noël kaka oncle Richard Simba joyeux Noël Clarisse Vango joyeux Noël Junior Vango na kati ya Luanda joyeux Noël à toi papa ba joyeux Noël na yo ebele à ma maman chérie babi mbongo moi c'est atika bwana na défaut joyeux Noël à toi joyeux Noël à mon père biologique Jean Papi Vango joyeux Noël à toi à ma maman chérie mususu mama kulutu nanga na lingaka mingi Modestine Mbongo Bokechu joyeux Noël à toi maman joyeux Noël équipe nyonso ya JK TV News ba joyeux Noël na bino wana na moni Feli nouveau riche ingénieur à Makasi balobi atika musala ya montage na défaut Feli nouveau riche sans oublier moko Fabrice Mande image d'or les caméramans du moment balobi ndo pesa makambo mikolo yo Fabrice Mande joyeux Noël à toi ma petite sœur chérie Rachel Mande joyeux Noël à toi bisika ozali joyeux Noël balandi nyonso ya JK TV joyeux Noël to fungoli porte na biso pona yo mutu za na maison na yo balobela eloko na yo produit na yo ozana kusasa la yo publicité porte ya JK TV News eza ya kufungwama pona mutu nyonso ozana kusasa la marketing kasa la publicité pona maison na yo yebana tala pani makambo ezo kende
tozali porte biso ya kofungwama numéro na biso eza affiché wana pembeni ya l'écran na bino bomona numéro na biso ya JKTV News eza affiché wana toza tokoyamba bino maboka kofungwama osa biso tolobela eloko na yo tolobela maison na yo tolobela oyo eloko na yo oyo lingi tolobela tosala yango promotion ba porte na biso eza ya kofungwama d'ici là portez-vous bien nani na bossa na ma copine chérie Falon Manika joyeux Noël à toi béni boy ya mwasi ya nzela linu joyeux Noël à toi ma chérie bino nyonso ba bolinga Aurélie Vango grâce ya mbungu ma copine chérie joyeux Noël à toi à mes enfants capables attends na bossa na bana nga ba bino Noël les a fait sa bana Brian nous a joyeux Noël à toi Joël Gemma le premier fruit de mes entrailles. Joyeux Noël à toi ma chérie. Jason Owale ya baleke belé. Joyeux Noël à toi. Allez tout puissant européen Z Louza ya moi na poto à Tongo. Joyeux Noël à toi papa. Botikala bien. Bobo sanate surtout bo s'abonner na chaîne na biso JKTV News. Restez branchés et bye bye à la prochaine.